Coucou. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonne Europe. Je suis bien arrivée à Paris. Salut Paris. Je suis très bien arrivée. Naochoko ma Paris kasikoyo. Batembe bochaka fobotikango. Hein? Batembe bochaka fobotika. Ça c'est mon hôtel. Je suis à Paris. À Paris quoi. Ma meilleure fan. Ma fan à Sarato la toutina bino mosika. Belgique pe na Zoya. Donc na utika okoma sikoyo. Li pasta nanga yango wana na mesa, ba téléphone, ba bagage nanga yango. Donc voilà, je viens à peine d'arriver. Na komika sikoyo donc bana Paris, naza mabe na bino. Bana Paris. Mais Paris pe kitoko hein, kitoko, na mesala en États-Unis. Mais cette fois-ci, na beti pe tourne à Paris. Belgique na Zoya. Paris a ma bete, elle on fait kitoko. Nazo bongama na bima. Nazo bongama na bima. Ah, je douche nanga et puis total à Paris. Voilà. De Madame la Vallée. Na bien autant. Bon, yo m'trouvé parce que ça non loin à l'aéroport hein. Donc c'est non loin de l'aéroport. Peut-être bino batu bozaralea aboye ba quoi. Donc voilà, je suis là. Très bien arrivé par la grâce de Dieu. Nous avons passé les grâces, on est là. Nazoya Belgique, na déjà na billet na nga TGV quoi. Na oya. Vraiment na oya. Vraiment na oya Belgique. Na moi bateau na nga kunat na oya. Donc voilà, j'allais dire il fait chaud. États-Unis à Mali ma cassier. Ah ça va. Ah au moins ça va. J'ai apprécié na sepeli na Europe. Na sepeli pe na Europe et ça nga bien. Mais il y a des devoirs hein. Nga y Europe hein. Nga y Europe. Ba journaliste ya pourquoi ne pas États-Unis. Na Europe, na Amérique, Asie. Na pe Europe. Ne na bandi ba Europe donc ils a chaud. Bino pe bo beta ta moi tour pe na États-Unis. Na landa sunde kolapso Jazz Kavulu alobi aloba nga ba Amérique eza prototé. Karine nazo ya Belgique mais koki mate pour na olata penda na olata. Et puis na olata manzanza te. Na olata penda bijou na olata pe lamba. Donc Karine Nayet yo pe beta tourne États-Unis. Devoir na ekokisami. Na bandi na France, na ya Belgique. Na de na billet na nga ya TGV na ya Belgique. Skobino pe ba journaliste bo beta pe moi tour pe na États-Unis. Bo ya pe États-Unis. Mali le sili na sepeli na kuti climat bien. Donc je suis là. Ba devoir na bino batolo ba États-Unis eza prototé. Na e Paris. Na e Europe. Et puis na e Europe na visa nini ya ba jour té. Ya ba année. Pour votre information, voyage nanga eza na ba but mibale. Parce que na koyaka na oyaka na voyage à Adidas Arena eza prochainement. Na voyage ya Zénith de Paris, ya Pasteur Mike. Naza sous na voyage ya Casino de Paris, ya Fabregas Maestro. Et na pe na voyage sous ya conférence ya ba femme entrepreneur et aux na fin du mois ya mois de mai.
Alors, pour cette organisation, Aza parmi chargé de communication, il y a conférence où il na Belgique, dans le mois de mai, conférence panafricaine où ils ont organisé la fondation Neema qui aura lieu le 20 mai. Donc, ba femme entrepreneur, nous sommes aux femmes entrepreneurs. Entrepreneurs, ils ont moto, ils ont building, ils ont immeuble, ils ont boutique. Entrepreneurs, ils ont moto, ils ont entreprendre quelque chose. À tout car au transformera biké dina fufu. À tout au sara, aux na hectare na osara bilanga. Aux femmes entrepreneurs, ici fait aux na document na le rôle la femme entrepreneur. En tout cas, nous avons invité aux na forum au mois de mai en Belgique. Conférence panafricaine des femmes entrepreneurs. Donc, moi, Sarah Tola, nous allons le rôle entrepreneur, le rôle chargé de communication. Alors, voilà la différence entre moi et vous. Je suis journaliste, youtubeuse, maman backlash, maman babordir. Je suis femme entrepreneur, businesswoman. Donc, tu reçois visa moroté, tu reçois à peine en considération moroté dans ba voyage. C'est un peu ça. Paris naïe, Europe naïe. Ouais, comment faire pour participer? C'est très simple. Il faut contacter la fondation Neema. Sinon, tout à l'heure, on a quoi affiché, affiche, il y a conférence et puis numéro de contact. Donc, partout dans le monde où vous êtes les femmes entrepreneurs, je vous invite à la conférence panafricaine et aux Belgique. On a fait un mois mai. Donc, bozala wana ebele. Bozala wana ebele. Ozala na poto déjà. Oya. Ozala na Belgique. Ozala na France. Ozala na Amérique. Ozala na États-Unis. Ozala wapi. Yaka. Soro ebi koza femme entrepreneur. Yaka ko bénéficier quelque chose. Yaka. Na bengisio yaka. Nga kendaka ba forum. Nga kendaka ba formation. Nga kendaka ba meeting. Nga kendaka. Et puis na gagnera quelque chose. Donc, boya ba femme entrepreneur. Partager nos expériences. Il y a des grands hommes, des grandes femmes entrepreneurs, beaucoup de la conférence, y compris Madame Ketia Olangi. Elle est dans tout. Voilà. Non, ce n'est pas moi, c'est la fondation Neema. Fondation à Madame Ketia Olangi. Ouais, voilà donc. Bozala wana. Nga andeo ya nyoso na salara. Naza pena entrepreneur. Avec des documents. Ya mon côté. Na Congo na futa rempo. Na Amérique na futa rempo. Donc na sala effort na statut na nga moko en dehors à média. Bon, bandero na nga komi na nga tour du monde na luka pe bolukela nga mboka moko ya Océanie. Océanie. Abeta ta tour na kokisara monde. Donc Europe, Amérique, Asie. Nakende pe Océanie. Uchela ngata moi 3 pays mo ya Océanie na beta ngo dada moi mikolo parce que ba conférence eze belé. Na ke pe conférence mo ba invité fondation Saratola. Conférence eza na Tunisie na mois de juin, ils ont organisé. Bonjour. Saratola pour Zalawana. Donc je suis dans tout en fait. Je suis dans le buzz. Bonjour je suis Masara. Dans les clashs, je suis dans le bordir. Je suis avec Dieu. Bonjour je Masara. suis femme entrepreneur. Dans une fondation. Donc voilà, c'est un peu ça. Paris naïe, Belgique nazoya. Totambola moi Schengen en ouais pour na visa ba moi té. Totambola Schengen. Donc bonjour, voilà, Masara. merci à tous. Ba devoir, ba to opesenga ba devoir. En tout cas bino pe foko ke les États-Unis. Nga na ye mena ye katakata te. Nga ye katakata te. Na ye te o na koti Grèce na bimi boye na bini France te. Na ye pete o na ke Espagne. Po ebele ba ko filma aéroport à Charles de Gaulle ya wasi Charles de Gaulle te bakita kuna te bakita Espagne ba koti France. Ngab na Roissy Charles de Gaulle. Il faut patienter ma chérie. Mundela atali passeport, atali ba visa, atali bi. Elle là c'est une américaine, non? Masara. Oh là là. Bonjour Masara. Boyo kangati. Na bombi visa nanga. Omoni caché à Roissy Charles de Gaulle. Masara. Roissy Charles de Gaulle. Na kiti na Roissy Charles de Gaulle.
Boyo kanga. Voilà. Je pense que j'ai dit et je vous remercie. Bon, maman, parce que Fonata la batou, ya retard. Fonata mbola, na kena ma bende na bino wana. Oye amoni, tout refait ma bende wana. Donc, Dieu merci parce que devoir en haut, na e katakata ndete. Na koti Grèce, na koti Pespanite. Schengen. Ye mon consultant a tali passeport na nga osenge ka visa 3 jours. 3 jours kaka. Visa de travail à 3 jours. Ya musala ya business à 3 jours. Ou approuver ka ba document na wa business. Ou la question de quoi tu es capable. Indelobi, mais cette femme, elle est une américaine. Comment je peux lui donner un visa de 6 mois ou 3 mois ou une année? Non, elle mérite ça. Bawelela balela na ajo kwa ngunda na kokate vie eza molo ebele bawelelaka baninga bakepoto nga bakosekanga nga pe na bundana na beta ngata na kota ta bakati kati na kati sata mai nga na ramuta presete na ramuta kimia bapoto ngo yango ezoya nango pete. Et puis, ebele net ka fali muta peso visa ngo ebele ndenge wana to feri. Mais ça rato la. Na bokasi nanga. Na poao na pezaka na Congo, na médiate le la femme entrepreneur. Schengen a sandi. Donc on a vu ko sala maramute pour prouver bateau. Ebele lelo po baya, omoni bateau bokomaka ke Papa Diego Paya. Je pense que Diego a soutenir grand frère na fait Rigo là, na Adidas Arena. Nga pe na ozala, to ozala na ye. Donc, biso vivara selon biso, to sa ma selon batute. Au moins tango batu bazo pesa nga ba défi que yaka France, poto France, États-Unis za Afrique développée. OK. Na kenda Afrique développée. Mais na koka ko sa ma sentiment te po batu ba pesa nga ba devoir. Non. Na osa makambo na mona keza primordial pour na vie nanga. Mettons na moni ke il faut na kende binga na yeba poto te ya oya ya ba sentiment na yeba poto ya ba boulot. Na ye musala. Et musala na so esili na sali pe ba divers nanga. So na zongi kinta na ya boy. Pasteur Mike Kalambai. Zénith de Paris. Tuja. Tono zonga tono ya suboy Adidas. Tono zonga tono yabo Casino de Paris. Ba concert a fallu pe na ozala parce que nga na visa ya pas cité ya ko samba teke kokende Adidas te kokende pas Fabregas te. Donc na kokende ba concert a fallu na kokende ba concert a Ferré na kokende ba concert a Fabregas na kokende concert a Pasteur Mike. Donc, poto, et comme il y a les États-Unis, et comme il y a les États-Unis. Donc, visez ça, moulaï, makasike, et comme il y a billet. Donc, na vie, il faut que ça m'a mousselon yo, que ça m'a mousselon médiaté, que ça peut m'a mousselon batute que, pour batu bazo harcelinga, na lukaka visa poto, bon, so ba escroquer un bon à l'époque. Dans un focus na travail. Bon, c'est quand même États-Unis, Afrique développée. Ok, y a pas de souci. Tout ce qu'il y a en Afrique développée. Mais l'Europe n'a pas mboka na binoti. Oh, bino bo luke la ngoba papier, nga na zeli la ngoba visa ba année. Multiple entrées. S'il vous plaît. Na droit ya 3 mois awa. Na ko vanda pendant 3 mois na zongi pe Congo. Mais ce qu'on a là, na business woman, na mutaba quelques jours. Donc, conseil gratuit, na vie, il faut pas au salaire marambu na harcèlement batu. Au salaire ngote. Salaire marambu selon yo moni na programme nanga, na che programme na ke poto. Na programme a vie nanga na che programme na ke place tel. Et ça te so batu babandi ko harceler na média allez yo wana bandi ko lukanzela ni na ko kote la poto. OK les Grèce mabe, OK les ni Espagne.
totikaka temps na temps. Nzambe naza mettre à temps pe à circonstance. Devoir bo pesa inga na sali. Et puis na sali yango na koti mipandite. Na ye na Roissy Charles de Gaulle. Na ye. Puis na ba visé belé ya ba année. Voilà. Bino pe bo beta pe tout nga na yeti. Bino pe bo beta pe tout bo kende pe États-Unis. Bo beta pe tout bo ya Kinshasa. Monike poto lelo komi na moyenne 0. Ok, les bosses à commenter, bah ouais la poto à l'époque. Les lois aza incapable même y a bien ya Kinshasa parce que ngunda ti les no isimbité 6 ans. Pressé na vie. Ta falinda sambu si poto. Faire pas sambu sa poto rien na batu na épée. Faire même pas ba journaliste na yo boye biwana baroya. Donc temps à temps. Kowele la mabe. Et bien, les lobos, les là, ngunda boaka boizo simba d'abord. Yanga en ce moment-là, visite, entrée, sortie. Entrée, sortie. Kwenda vutuka. Voilà, je suis là. Je suis là. Tout à l'heure. Conseil gratuit, salam selon yo. Ko salam pour prouver batu na réseaux sociaux. C'est important. Ngaja boyebi gena muta vantar asuka. Donc sona lobi bo esege na zapna. Visa na ngade na olaxa binote. Mais la save no va cacher à Roissy Charles de Gaulle. Na kiti na Roissy. Comment Charles de Gaulle puis na kiti ka lelo na tongwa. Donc voilà. Bon dimanche à tous. Nalingi bino mingi. Na pe mamuke. Atambola. Ok, depuis isa. Bon. Na monde est soda na nga soni. Yeah. Oye luka ma général na live. Ma connaît na live. Eso, ma pleureuse. Papa là, le dit, calme-toi, Rabité. Même le général David, il partait combattre après avec la repentance, papa. Un peu de chauffing, ah. Abini Paris, Azoya. l'onction est là. Abini Azoya. N'est-ce que j'en ai? Tokene. T'es, il y a pas ça, c'est Nalia. Nakina Kangi, Bango, Kunavia, c'est fini, c'est celui qui est venu, c'est le colonel. Ça va partir comme ça. Grâce à ça, ton robot était. Na boy était bon. Na ki olia au revoir. Na ki olia ba yozo anga na ki olia tout à l'heure.